Bandeko batali pe balandi bokolanda biso tokomi na ngonga toyokaka mateya to malongi ya sango lokota la lingala lokola turubaki oli falansa bongo sika tokoyoka ngo na lingala penza mokanda ona ba Kristu ya Tiatire tokopesa sango Roger Maloba apona mateya. Merci Ndeko Bob, merci Nabino Banso bandeko balandi boboto ba mokonzi bozala Nabino. Boyelobi Ndeko Bob lelo tolingi komanyola mokanda ona eklesia ya Tiatira. Ezali bongo eklesia ya Minei. Epaikani Anzelu tope Yohane moto azwi limoni na buku ya boyebisi akotinda mokanda. To manyola ki mokanda ona eklesia ya Efes na sima tolekaki na mokanda ona eklesia ya Smyrna. Pergamo ezalaki ya misato pe ya mine ezali bongo Tiatira. Ya liboso tosengeli koyeba te mokanda mongo mozwami na buku ya boyebisi oyo eteni ya ibale molongo mozomi na mwambe kino matuku ibale na mwambe. Apocalypse 12, plutôt Apocalypse 2, de 18 jusqu'à 28. Topé 29, tokoki koko bati na 29. Apocalypse boyebisi eteni ya ibale molongo mozomi na mwambe kino matuku ibale na libwa. Batindi mokanda yango na Anzelu, Anzelu wa eklesia ya Tiatira. Komela Anzelu wa eklesia ya Tiatira boyi. Anzelu lokola mokambi ya eklesia, ekoki kozala mokambi ya eklesia. Tope ekoki kozala pe Anzelu oyo azali Anzelu mobateli ya eklesia ya Tiatira. Kobanda tobandi komanyola mikanda miango tomoni te mbala inso bakopesa maloba bakopesa mitindo na Anzelu ya eklesia, Anzelu ya Efes, Anzelu ya Pergamo, ya Smyrna, bongo na bongo mbele bazali banzelu babateli ya biklesia bina. Tope bakokipe kozala bae bakokamba biklesia bina. Yoka maloba mamwana nzambe oyo azali na miso makongenge kelokola mololi mwa moto mopeli makasi pe na makolo lokola mbengi ya motuya. Miso ya moto oyo apesi message oyo tope Yesu Kristo oyo azali mwana wa moto, mwana wa nzambe. Ezali miso ulani lokola na moto, lokola moto. Elingi koloba te azali kosepela te na makambo maye makoleka na eklesia ya Tiatira. Yango wana akopesa etumbu na baye bakotambola engebene na sangwelamu ya yete. Atali boni bana ba eklesia ya Tiatira bakotambola malamu. Na yebi misala bolingi pe boyambi bwayo ndenge okomi pesaka pe okotia kamolende. Na yebi te misala miayo mia sika mileki miye miakala. Ya liboso apesi bango longonya. Nzambe azali se nzambe. Nzambe ayebi bolamu tokosala kabosanaka yango te. Biso batombala mingi totalaka se mabe ya baninga. Tobosanaka bolamu baninga bakosalaka po ya biso to mabongi ya bango. Kasi nzambe azali se nzambe. Yambo te apalela bango apesi bango longonya. Tosengeli komekolaka nzambe soki olingi koyebisa moninga mwa likambo. Po ya kotalisa ye boni asali mabe okoki pe kobanda liboso penza na kopesa ye longonya po ya mabongi maye. Zambi moto nyonso azalaka na mabongi, moto nyonso azalaka pe na mabe. Yango wana talaka nzambe apesi biso ndakisa alobi liboso penza asepeli na bana ya eklesia ya Tiatira. Boyambi ubabango misala mia bango bakotambola malamu penza. Kasi bazali pe na mbeba ya bango nini? Kasi na sepeli te awa olingisi Jezabel ateya. Ako miyebisaka lokola profeta. Kasi na mateya maye ako kosaka basale libangai pote basala ekobo na bolei nyama iye babonzeli bikeko. Tala mabe ya bango. Mabe ya bango zali nini? Bako luka libiki ya bango moko babosani libiki ya baninga. Na lomingo loleki kuna lomingo la tuku ibale na Minei na misato bolimbisa. Tolobaki likambo etali correction fraternelle. Lokola te soki moninga sali mabe osengeli kosolola yo na ye. Pe profeta ayebisaki te soki moto mobe atamboli mabe
opaleli ye te soki awei mpo ya lisumu lia ye akokende na lifelo, kasi yo mpe moto opaleli ye te nzambe akopesa yo etumbu. Soki moto mobe opaleli ye aboyi koyoka awei akei na lifelo yo kobika, zambi osalaki mosala moyo opalelaki ye. Bana ba Tiatira bazali malamu, eklezia ya Tiatira bakotambola malamu penza, kasi mabe na bango ezali nini? Ata moto asali mabe bakobenda ye matoi te, bakopalela ye te, batiki na bango. Lokola te libiki ya baninga, salu ya baninga ezali likambo lia bango te. Bakotala se libiki lia bango moko, libiki ya baninga etali bango te. Mokonzi alobi ezali mabe. Yango wana apaleli bango. Apaleli bango pe ayebisi polele te. Na tikeli ye mwatango. Zambi Jezabel. Jezabel azali nde elembo. Toyebi Jezabel azalaki mwasi ya mokonzi moko akazo kuna na bondeko bakala. Kasi Jezabel oyo batalisi biso awa ezali bongo elembo. Elembo ya baebanso esika te basalela nzambe bakoma kosalela satana. Esika te baluka nzambe bapesa satana esika motuya na bomoye babango. Toyokaki yango pe pona maimatali eklezia ya Pergamo kutu na mokanda ona eklezia ya Pergamo balobi polele te tempelo ya satana ezali na Pergamo. Kasi ezalaki se na Pergamo te ezalaki pe na Tiatira. Epai wapi ndenge toyoki Jezabel na bato baye bazali kosalela satana penza, bakokumisa ye. Yango wana nyama babonzeli satana to banzambe ya lokuta bango bakolia yango lokola te bakoluka bomoko bango na banzambe ya lokuta pe bakoyebisa bandeko basusu basala se bongo. Mokonzi alakeli bango etumbu alobi soki babongoli mitema te akopesa bango etumbu. Mokonzi azali ngolu ya liboso alobi bakozwa etumbu. Etumbu yango nini? Jezabel akolala na mbeto lokola te pasi ekokwela ye. Soki babongoli motema te liwa ekoya. Talaka ndenge mokonzi azalaka atikeli bango tango babongoli mitema te apesi mwa etumbu ba épreuve. Obongoli motema te liwa ekoki koya. Zambi ye alingi te mosumuki awa te kasi abongola motema pe abika. Pona baye bazali na loboko ona nzambe alakeli bango nini? Alakeli bango bokonzi pe alobita kopesa bango monzoto motongo ezali nini? Ezali Kristo. Pe alakeli bango bokonzi lokola te bokonzi bwa Kristo bokozala pe bokonzi bwa bango. Zambi boelobi Santo Paulo na mokanda mwa ibale ona Timotheo, avec lui nous vivrons, si nous souffrons avec lui nous régnerons. Soki toyoki pasi biso na ye tokozwa bokonzi biso na ye, bokonzi bwa ye bokozala pe bokonzi bwa biso, nous régnerons avec lui. Merci.